ngai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala jeudi elam na bota la bino merci pour vous bebo sur la télévision la bino pour la colonne info linga la journal ya peu pour le peuple mbote la bino papa maman te font la journal pour le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya beta ki masolo moko la mercredi 25 octobre na cité ya Union africaine na 2 ambassadeurs ya Italie pe ya Belgique Oyo baza accrédité à la République démocratique du Congo héritier ma opinion ma petite binoba détail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a Betaki Masolo mercredi 25 octobre 2023 na cité ya Union africaine et l'ongona 2 ambassadeurs accrédités na République démocratique du Congo Alberto Petrangelu ye ya avali ya Italie par exemple de Bilderling y a avali ya Belgique ba question liée na économie sécurité yangonde ezalaki na centre ya ba discussion na bango diplomate italien premier oyo ayambamaki epai ya chef de l'état atalisi ke RDC et longona Italie ezana ba lien moko historique na domaine industriel selon ye ba entreprise italienne et koki kosunga ba entreprise italienne et des RDC mingi après indépendance boibayo kanina nécessité ya ko renforcer ba lien ya économie et longo na ba projet moko minene ya ba infrastructure bazana ba entreprise ndenge alobi ezali spécialisé na botongi ba barrage ba pont ba nzela pe lisusu ko sala agriculture ndenge Alberto Petrangeli alobi seki na suka masolo na bango alobi bazali kolika ke ba entreprise oyo ekoki ko kota lisusu na RDC pour ko contribuer na développement ya mboka sur base ya programme oyo ezali établi et pas ya chef de l'État. Sur le plan sécuritaire, ambassadeur ya Italie a talisi nécessité comment na RDC a renforcer contrôle ya ba frontière na ye pe koluka kozana capacité ya armée na ye na ngambo na ye diplomate belge Roxane de Bilderling ye a talisaki ke azana esengo mingi ya kokuta na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona mbala ya liboso après présentation ya lettre ya créance elongo na chef de l'État masolo na bango balobelaki mingi situation sécuritaire na est ya RDC alobi basololi kotala soutien diplomatique oyo RDC azali komema na contexte oyo ndenge ambassadrice belge atalisaki alobi ba partenaire européen ba condamner soutien ya Rwanda et pas ya M23 pe lisusu bazali koluka ba sanction ezala adopté et pas ya Union européenne na tina ba rapport nyonso avec expert ya ONU oyo a rappelé yango Roxane de Bilderling ye atingi ke solution diplomatique ezala pona ko résoudre crise sécuritaire na est ya RDC alobi ba komeka ko soutenir ba initiative oyo nyonso ekoki komema solution moko pacifique bilan humanitaire ezali bongolu amoni ke ba autorité nyonso bazali consciente kasi ba komeka ko privilégier approche diplomatique ndenge alobi donc bazali ko espérer ke ba koki ko continuer komema soutien na bango nécessaire pour que solution moko eye bana kozala trouver. Na masolo etali chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka ye tongi kolobaki ya président qui cérémonie couplé ya sortie ya 8e promotion et puis lancement ya 9e promotion ya école nationale ya administration héritier mapinde mi ba détail. Président de la République abandaki nanu ko immortaliser moment oyo na photo de famille et longo na ba heureux finaliste ya 8e promotion baptisé Simo Kimbangu oyo bandaki formation na yango le 25 octobre 2022 avant à remettre symboliquement ba certificat ya scolarité
présence na ye ndenge chef de l'État alobi ezali ko traduire attachement na ye na programme ya rajeunissement compétitif pe qualitatif ya administration na biso pe volonté na ye alobi ezali ya kopesa mboka na biso système administratif moko ya malamu efficace pe exemplaire ndenge chef de l'État asukisaki koloba na maloba na ye atalisi ke azali ko nourrir l'espoir ya komona bilenge to ba agent public ba ye bana komatisa vocation ya kolinga mboka service d'intérêt général pe baluka te komi komisa batu ya misolo ebele na ndenge ya mabe na corruption détournement ya ba deniers publics ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abakisa ke chef de l'État atalisi quelques réalisations ya gouvernement en faveur ya administration publique na quinquennat na ye alobelaki identification biométrique ya ba fonctionnaire nyonso na ba juridiction pe fixation ya cadre organique en faveur ya ba ministère pour na parfaite maîtrise ya ba effectif ya masse salariale plus fluidification ya mise à la retraite et mise en œuvre ya réforme ya système ya sécurité sociale à travers caisse nationale ya sécurité sociale CNSS na mokuse ya ba agent public ya l'état bosimba que parmi la recommandation président Tshisekedi asengi na gouvernement a accéléré misala ya élaboration ya nouvelle politique salariale ou ekozala équitable et rationnelle pour na moto nyonso oyo eko réduire plus que possible ba disparité flagrante oyo ezali entre les différentes catégories, il y a agents et l'État, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a rendu hommage moko mérité na discours na leadership éclairé il y a chef de l'État pour na doter RDC na administration moko d'une na kombo na yango pour na progrès ya mboka 8e promotion ya école nationale d'administration ezali ko compter na départ 100 élèves oyo ba utaki na ba province nyonso kasi na suka 99 nde basilisa ki formation na bango 85 mibali P14 basi bango nyonso ba futur fonctionnaire ya l'état ba réussir moyenne ya 75%. École nationale d'administration ezali institution publique et salema na décret numéro 13/013 ya le 16 août 2013 pe lancement effectif na yango et salema ki le 28 juin 2014 ezali pour na mission ya ko former ba cadre supérieur ya l'état bazali ko sa formation initiale pe formation continue yango elingi ezala esika moko ya ressources pe outil moko performant pour na ko appuyer réforme ya administration publique ba candidat nyonso bazala ka recruter sur base ya concours. Nangambo ya Assemblée nationale bosimba que député national Kasereka Mangenge Jado et lui a béni na province ya Nord Kivu a déposé kimoko la mercredi 25 octobre na bureau ya Assemblée nationale proposition la pour na installation ya guichet unique pour na ba commerçants ya République démocratique du Congo. Willinge la pesibinoba détail. Député Kasereka Mangwengwe a proposé solution moko ya guichet unique pour les commerçants. Député national Kasereka Mangwengwe Jado Eli Beni na province ya Nord Kivu a déposé qui mercredi 25 octobre 2023 na bureau ya chambre basse ya parlement proposition ya mobeko oyo ezali kolobela installation ya guichet unique pour les commerçants na République démocratique du Congo na souka exercice oyo député Kasereka Jado alobaki boyi bazana chance ya komona mboka favorable pour na business ezali mabele moko oyo ezali mabele kitoko favorable pour na agriculture tope bilanga élevage tope koboko la bibouele ezali pe na sous-sol moko riche elongo na ba minéraux oyo ezwami awa ezali na mokili mobimba te kasi RDC azali bongo eta moko favorable na entrepreneuriat et pa wape moto nyonso akoki kosala tope ko organiser petite activité na ye pona koluka kobika kasi problème moko ezali ya komona ba service ezali ebele oyo bazali kozwa ba taxe ya ndenge na ndenge wana nyonso ezali ko constituer menace pona ko décourager ba entrepreneur mosusu tangu to ko installer activité 40 ou 50 services mobimba bazali ko se présenter pona ko percevoir ba taxe ba impôt kaka na esika moko pourquoi pas ko consacrer kaka guichet moko oyo mutu nyonso akoki ko futa mbala moko na mvula kasi wana e ko encourager mutu nyonso ayeba na ko entreprendre pe ko tindika ba investisseurs étrangers bayeba na ko sala quelque chose na proposition ya loi oyo alobi ezali bongo na litomba comme une activité commerciale eyeba na ko futa
Kakambala moko na mvula. Eli ya Beni a motivé initiative législative na ye sur pied ya article 5 ya constitution oyo ezali ko garantir droit ya initiative privée na ba nationaux pe na ba étrangers pe ezali ko veiller na sécurité ya investissement privé. Loi fondamentale ezali ko imposer na ngambo ya article na yango 65 na ba citoyen nyonso baye bana kosakite na ba charge fiscale na bango oyo esengeli bafuta epai ya l'état. Devoir oyo ndenge abakisi esengeli esalema na respect ya procédure de manière eye bana ko faire contribuer na ba citoyen congolais nyonso na gestion ya ba affaires publiques pe koza na confiance pe na sincérité entre administration fiscale et longo na ba bazali ko futa pona ye ba activité commerciale esengeli za la réglementer na RDC na ba acte uniforme ya OADA pe ba texte juridique nyonso interne nyonso wana ezali ko constituer assiette fiscale na kati na yango esengeli ezala prélever ba imposition au profit ya trésor public pour na contribuer na ba dépenses publiques ya l'état pe na développement ya mboka. Code ya ba impôt ezali na panoplie ya ba activité imposable pe epai ya ba édits mususu provinciaux ezali kolandisa na ba arrêté ministériel pour na ko prévoir biloko mususu ndenge Eli ya Beni asukisaki koloba na maloba na ye. Na basolo etali primature, le Premier ministre Jean-Michel Samaye azwa qui part le 25 pe le 26 octobre na forum Gaten Wen kuna na mboka ya Belgique na Bruxelles. Nadine Nation na ba détail. Premier ministre accueilli de co-représenté chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo on a mobilisé pour inviter les investisseurs privés et européens dans la République démocratique du Congo pour accélérer le processus de la transition numérique, énergétique et écologique. Kozwanaye Maloba, Premier ministre, attaque action na potentiel oyo RDC ezali nango et pas iwapi a présenté ango comme pays solution na ba processus nyonso bosimba ke RDC azali ko regorger et belé à ba substance minérale intervenant na ba transition nyonso kuna atali sindenge azalaki honoré ya kozwa Maloba na mokolo yango liboso ya ba assistance au nom ya excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya République démocratique du Congo et pas iwapi atalisi na cérémonie oyo ezo marqué cachet spécial ya événement ya si haute portée oyo ezali bongo forum global Gateway 2023 organisé na sous-thème partenariat sur les chaînes de valeur durable de matières premières critiques et stratégiques. Beaucoup tani ya mokolo ya lelo ezali expression ya intérêt oyo Union européenne azali kokumba na égard ya initiative ya République démocratique du Congo na Zambie na chaîne ya valeur ya ba batterie ya ba véhicule électrique. Boyeba ke premier ministre apesaki explication pambate atalisi que RDC ezo disposé na sous-sol nango garni ya totalité ya ba minerais essentiels na mobilité électrique et pas iwapi Europe ezako aspirer d'ici 2035. Boyeba ke cobalt ezali fourni na RDC na 70% ya production mondiale annuelle extrait nango majeur ezwami bongo na Lualaba lithium et pas iwapi plus grand réservoir national nango ezwami bongo na Tanganyika nickel eza localisé na quantité suffisante na Kasai central cuivre na RDC ezali meilleur détenteur na Afrique exploité précisément na Tanganyika na Haut-Katanga pe na Lualaba manganèse ezali grand gisement na Lualaba pe minéraux mosusu stratégique ya RDC ezali fier ya ko posséder ezali bongo coltan na 60% ya ba réserve mondiale ezali disséminé na espace ya Kivu mabanga talo oyo ezwami na technologie ya ordinateur pe téléphone cellulaire surtout na ère oyo ya développement ya 5G ndenge Samuel Konde Kenge atalisi chef ya gouvernement congolais après
présenter pays comme destination, il y a choix, il y a investissement destiné na ba transition nyonso. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a rassuré na ba interlocuteur que ba condition ezali réuni pour na kopesa ba potentiel investisseur ba meilleure garantie pour na ba affaire na bango. Nangamu ya Seni Mwake, président de la commission électorale nationale indépendante Mwana Mboka Denis Kadimaya lancé qui mokola mercredi 25 octobre na Majestic River kuna na Gombe formation il y a personnel navigant ou ba ko assurer mobilité il y a ba matériel électoral il y a ba agent na République démocratique du Congo Mobimba. Stéphane Skandeva détail. Cérémonie Oyo et se déroula qui na présence il y a membres, il y a bureau il y a plénière na perspective, il y a opération majeure, il y a commission électorale nationale indépendante à se doter na 28 bateaux, 4 na yango, 9 il y a minene, grand format, il y a type catamaran Oyo et Zalibongo, 19 wali solide et fiable pour nous renforcer la capacité à déploiement et matériel électoral dans ensemble la République démocratique du Congo, particulièrement dans la zone où il y a accès et zali difficile. Dans l'occasion, on a président Denis Kadima Kazadi a talisaki polele ba aspect spécifique où il y a lié na convoi ya matériel électoral. Ba préparatif ya tenu ya scrutin ya le 20 décembre 2023 et zali kokoba acheminement ya matériel pe ba mouvement ya personnel ya seni et zali ko occuper une grande partie ya ba opération logistique où il y a kotambola configuration géographique ya République démocratique du Congo mboka na biso et zali ko imposer ko recourir na ba type ya ba moyen de transport mingi penza usage ya ba topé les sous embarcation na bakamu susu ezali possible ya rejoindre ba différents villages oyo ezali bongo ya kokangama kaka na nzela ya fleuve oyo bakoki koleka na ba rivière voire même ba cours d'eau nyatina wana seni azu 28 bateaux pour na ko faciliter pe ko améliorer convoi ya matériel électoral pe ya ba agent ndenge numéro 1 ya centrale électorale à Talisaki kasi pour na komona ko soutenir caractère irréversible na tenue à l'élection le 20 décembre 2023 Denis Kadima a rappelé que seni azali ko s'appliquer na respect ya calendrier ba retard mususu oyo ezali constaté n'exécution il y a quelques opérations prévues na cadre kasi yango ezali na nature te ya ko remettre en cause date le 20 décembre 2023 na ngambu na ye rapporteur adjoint Paul Moindo a présenté l'objectif ya formation oyo et cause à la pratique pe théorique pour na ba bénéficiaires ba capitaine pe ba matelo pendant 2 jours ba facilitateur ba ko exposer sur 4 thématiques présentation ya fonctionnement ya canaux rapide ba orientation technique pe ba maintenance ba bateau utilisation et ba bouée de sauvetage éthique ya personnel navigant objectif global ya formation oyo ezali ko viser ko doter seni na personnel navigant moko performant pour na ko garantir déploiement moko ya malamu ya personnel pe matériel électoral de manière spécifique na tina ya formation na ba utilisateur ba kozala capable ya ko manipuler ba bateau pe ba accessoire nyonso ba ko respecter ba exigence nyonso ya entretien pour na ko assurer maintenance pe maîtrise ya ba règle nyonso ya navigation na ngambo mosusu questeur adjoint Sylvie Birembano ye atalisi que scrutin oyo ezali combiné le 20 décembre 2023 seni et sengeli atinda matériel à partir il y a 4 hubs principaux ti 255 sites mobile ya formation pour na ko approvisionner plus de 75 000 bureaux ya vote na respect pe ya calendrier ndenge ezali ko justifier acquisition ba bateau oyo euti ko matawana pour na komatisa valeur ajoutée na centrale électorale na capacité na ye ya déploiement Bosimba secrétaire exécutif national Toto Mabiku Totokani ye a noté que depuis quelques mois Seni a lancé ba grande manœuvre logistique pour na déploiement et ba différents matériels na cadre wana bazali ko posséder le patrimoine ya matériel roulant flottant oyo ekoki ko faciliter opération ya distribution ya matériel électoral vers 179 antennes P255 sites mobile ya formation cérémonie à lancement oyo ezalaki marqué na randonnée fluviale katina yango ba membre ya Seni bango nyonso bazwaki mesure ya ba aptitude pe ya ba bateau navigant na fleuve Congo.
Nangamu ya université à Kinshasa na Bokambomi ya recteur Jean-Marie Kayembe Bango Basala qui jeudi 26 octobre matinée scientifique entre monde universitaire un peu militaire na but ya kosimba savoir ko partager peu compréhension moko na ba enjeu peu ba défi sécuritaire ya République démocratique du Congo na mutation géopolitique. Stéphane Skanda pesibino ba détail. Sima ya exécution ya ba hymne national moya bienvenue et pesamaki et pa ya recteur ya Unikin professeur Jean-Marie Kayembe maloba ya ndenge na ndenge et pesamaki na ba différents intervenants et komaki tour ya numéro 1 ya école de guerre ya Kinshasa général major Mouland Nawej Godefroy ye alobela kimingi sujet oyo perspective pour la défense et la sécurité de la RDC face aux mutations de la géopolitique internationale wana sujet ya commandant ya école de guerre ya Kinshasa yangonde etindaki na ba témoignage pe ba partage d'expérience ya ba militaire ya ba mboka ya ndenge na ndenge lokola France Cameroun pe misusu professeur Banza oyo azali secrétaire général académique ya Inikin asalaki appel na ba jeunes nyonso étudiants ba milengela pona ko rejoindre armée ya République démocratique du Congo alobaki na bango ke ezali héritage na biso nyonso armée ezali pona bato nyonso ya mayele atalisi na bango ke okoki kozala juriste médecin politologue pe bongo na bongo okoki ko rejoindre armée asalaki vraiment appel moko patriotique commandant ya école de guerre général Godefroy Moulang Nawej ye azongaki lisusu pona ko remercier université ya Kinshasa na kombo ya hiérarchie na ye pe asengaki na recteur soki Inikin bakoki kokotisa filière oyo na ba programme na bango bambula ezali koya kasi recteur ya Inikin Jean-Marie Kayembe a répondaki sur place que déjà année prochaine université ya Kinshasa bakobanda filière ya formation oyo ya armée azalasir na suka boyo kandenge commandant ya école de guerre ya Kinshasa général Godefroy Moulang Nawej alobaki na micro ya Info Lingala. Voilà pourquoi il y a solo toujours yebisa pe ba ndeko na biso ba leki bana na biso ba yeba ko se faire et ko se rallier l'armée ko soit ba formation pour na ko yeba en cas de crise et que ils peuvent intervenir parce que il y a solo to vivra na kati ya mboka Kinshasa bitumba ezaki musika na est mais comment tikita ça alors c'est important oyo ba konzi ya mboka bazoloba bato nyonso il faut bazwa formation de base. Il y a sécurité, il y a aussi armée, pour essayer de renforcer la résilience. Moi, Mboka Papi Semi, cadre, il y a parti à jour pour le Congo. Il y a autorité morale, Carole Agitoye, Akita Kimikuleleki, l'église Loba, la commune, il y a Bumbu, Peli Soussou, à sensibiliser qui base Naïa Makala, Péangéringéri, héritier, Mapinde, mes reportages. Mwana mboka Papi Semi azali kolembate candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Funa tango nyonso azali au four et au moulin Bosimba Keye azali cadre na parti politique babengi Agir pour le Congo AJPC na mokuse ya mama Carole Agito Amela oyo azali présidente nationale Bosimba ke weekend elekiye alalaki pongi soki mokete Papi Semi oyo bongo ezali kosala motema ya circonscription électorale ya Funa yende ayebi ba problème na bango akendaki na église Liloba ya Nzambe oyo ezwami na commune ya Bumbu objectif na ye ezalaki ko communier elongola ba fidèle nyonso ya église Liloba na Nzambe ko sambela Nzambe pambate azali mo Kristo ya solo sur place ba fidèle nyonso ya église Liloba batondi samaki ne sengo na ndenge ya kosakana te komona mwana na bango ya Funa Papi Semi kokomela bango na mbala moko tango bapesaki maloba atelisaki polele objectif na ye na église na bango Liloba ya Nzambe kuna na commune ya Bumbu lokola mo Kristo malamu akendaki na ndako ya Nzambe maboko pambate amemelaki bango don ya basaki ya ciment ndenge kaka bino moko bozali komona pona kobonzela Nzambe enfin que misala ya construction eyeba na kokoba malamu na kati ya église oyo na commune ya Bumbu ba fidèle nyonso batalisaki esengo komona Papi Semi akanisi église ya Nkolo.
Papi Semi asukaki wana te akobaki mobembo na ye na komini ya Makala epai wapi abetaki masolo elongo na babase na ye atalisaki bango polele ke ye azali candidat na députation nationale pour na circonscription électorale ya Funa. Même exercice esalemaki pe na komini ya Ngiringiri epai wapi abetaki kaka masolo elongo na babase na ye atalisi bango ba enjeu de l'air esengeli bazala vigilant bapesa confiance na bayebi district ya Funa na ndenge ya malamu kasi bapesa confiance te na bakoya pe bakokima. Papi Semi cadre na parti Agir pour le Congo ya Carole Aguito azali kotambola Funa mobimba pona kolukaluka ko expliquer ba base na ye tina ya candidature na ye. Reporter et info Lingala journal, il y a peu pour la peuple Bakutana qui est secrétaire général, il y a autre vision du Congo, moi Namboka, Magloire Kasongo, a Pesaki Makanisnae par rapport à propos Oyo, il y a ancien président de la CENI, Corneille Nanga, à l'Obakibo, Landaya Zabongo na micro, et Igor Tingipe, Micho, Olenga Kunga. Ngaza, moi Nafuna, véritable. Ngaza, moi Nafuna, Oyazan de Kendeketea. Ngaza, moi Nafuna, véritable. État-major na base na ya makasi eza na kati ya Funa. Ele o ngana longa Funa lobité. Na za na kati ya Funa. Dans mabele na ezali Funa. Pasi ya bana Funa toyebi et to kobunda elongo pona ko relever ba défi wana. Pona ko silisa ba pasi ya bana ya Funa. Mais comme ambition na biso ezali au niveau national, to kobunda pe pona mboka Congo dans son ensemble en tant que député national. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un parlement qui a été réellement booster la réforme à Makasi. Vous voyez que le Congo a un problème. Il faut les députés à Makasi, de un, ils comprennent la vision, ils ont au niveau du Parlement. Vous voyez que nous avons un problème sérieux et emploi dans le Congo. Au niveau du Parlement, nous allons travailler pour booster la dynamique, pour équilibrer le système de l'emploi dans le Congo. Au niveau du Parlement, pour booster, pour faire prévaloir la classe moyenne dans le Congo. On en parlait beaucoup dans le cadre de discours. Mais sur le Parlement, on a les options pour le niveau. Mais député accompagnement na bango na vision ya mokonzi mboka wana kuna est un peu limité. Mais nous qui avons compris que Congo pour se développer, il faut vraiment émergence à la classe moyenne. Je pense que nous, dans le Parlement, nous avons boosté. Nous avons des idées au niveau du Parlement. Nous avons des Français au niveau du Parlement. Je pense que nous comprenons que non, il fallait qu'il réellement apporter choisir Batuaboye pour réellement apporter développement dans le Congo. Donc, dans le Parlement, nous irons travailler pour le développement dans le Congo. Et je vous rassure que Simba. Pour réellement travailler sur le plan social, sur le plan économique, sur les données où le Congo se développer dans le Malam. Namasolo est honorable Laurent Bombombo Bake Azaki Bongo surpris la visite où il y a ba veuve il y a ba pasteur Bayaki Kotalaye unananda kuna bolanda reportage au héritier mapinde masale libino. Oyo azalaki vraiment surpris mercredi 25 octobre 2023 na présence moko inattendue na résidence na ye ya ba veuve ya ba pasteur ya 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo bango bautaki na ba coin ebele ya capitale pour na visite moko de prière et paye ya honorable Nerombungu bango nyonso balataki ba uniforme ba invokaki kombo ya Nzambe mokeli na likolo pe na se poete aye bana kopesa santé de fer et paye ya mosali na ye pe mwana na ye honorable Nerombungu bango batenaki vraiment kokutana na ye après retour na ye na mikili ya poto et paye wapi akendaki mikolo eleki pour na contrôle médical bosimba ke visite ya prière oyo bango ba effectuaki ba veuve ya ba pasteur ya CEAC Kinshasa ezalaki pe marqué na louange pe adoration ezalaki bongo façon pour na bango ba yeba na kosambela liboso ya mfumu banga moyo pe ko remercier Nzambe po ete a permetaki na mwana na ye honorable Nerombungu évangéliste itinérant ayeba na kozonga na ville ya Kinshasa mabele ya bankoko na nzoto makasi marakas na maboko
candidat député national na circonscription électorale ya Moamba pe provincial na Kinsenso, honorable Nerombungu alobaki azali vraiment honoré na visite surprise et maman oyo yepe a réservé ki accueil moko chaleureux et pa na bango kaka na occasion na bango pe ba veuve ya ba pasteur ba promettre ko continuer ko sambela nzambe po ete honorable Nerombungu Fumabanga Moyo azala toujours en bonne santé. Pour la législative, il y a décembre et Zali Koya, Bango va promettre que va soutenir le 5 fois élu à ville à Kinshasa, honorable Nerombungu Fumabanga Moyo. Bavol ya Kinshasa Gemena, Kinshasa ici bandi à travers Airbus A 320, premier vol et cinéma qui kitoko kuna na aéroport ya Gemena. Nadina Sona a pesibinova précision. 50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse et kitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale Oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka Oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant un memabango pour ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA pour bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en compétition. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Et landisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 90 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé des vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée du sud du Mali. Bozalaki ebele pour na kolanda info linga la journal ya peu pour na peu ceux qui vous s'appelle qui na journal au plus merci na Igor Ntingi Matomi Nazaki Bongo na sima ya caméra concours rédactionnel Joseph Willingela Nadine Asuna héritier Mapinde mi superviseur qui journal au montage sima ki pa ya Christian Kengebeni pe Fabrice Lundombi ngala bino to pisane rendez-vous Nicolas Aliko ya au revoir. Aïe etumba nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya Gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi ba vol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi ba vol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi ba vol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.